La difficulté ni tout à l'heure. Bon, net difficulté à l'bosso. Autre côté dans l'ango, et dans le courant. Ok. Dans un courant et à malamonté. Et surtout parce que dans awa, avenue oyo, dans la raison d'un courant et avenue courant. Tant que vous avez la prince, vous avez côté de la Sebo, vous avez dit que vous avez banda basala wana bakable na biso bakata ba biso bakable sinel timelo alupe la biso solution te. Ok. Olomwe na yo osali atelier na yo neti kutu bongo. Maître Eric Ntoyeba. Pour réaliser les biso peut-être tout le monde a bandé tout le monde va porte à ma béni tout le monde a la porter à balwa pango et c'est rien de bon et c'est un gaga matériel en tout cas neti melo so comme na ba développement mususu ok neti biloko mususu melo ajustage ya kala na ya lelo za sundeni moko te combien ezana mu gouvernement il faut alandela ka misala même na ba chantier so bango bazane nini tangu mutu aye kosala autorisation ya kotonga ndako so bazwi mbongo na bango etali bango te o etikali etali bino moko ok bobunda na ndenge na bino so bazoya kodéranger biso mosusu omona bapolisier balalika balamuki chef na bango soki mpe ameli biloko soki nini okokende panza bato wana à l'occasion de eloko te mais na bandi mosala na ngai nakoloba na age ya 12 ans soki naza na congé papa na biso ane komema ngai na société na onatra banosala na onatra ane omema ngai bata nyonso ya congé e bana opase ngai voilà même oyo eza na nsima na biso eza mbeto na créé yango na catalogue ya motu te nga moko na raisonné nakosala mpe mbeto puisque ajustage atambolaka na menuiserie na kati neti oyo tokobenga yango menuiserie métallique tokendaka na bamachine tokei topesi forme ah bon allez machine nde mutu akosala yango ngai nazaka mpona kopose des avantages na mosala oyo namona yango te au contraire namonaka avantage nango parce que naformaka bana oyo mosusu baorphelin mosusu mpe famille ezwaki temps ya kotangisa ye te mais nazoforme na bango kaka mpe alimento ke client ayeli yo catalogue ya supposons portail pour réaliser yango esenga nini ye moko bakation mayele na tosala kaka yi otomonaka eza photo mais yo koréalize nde mosala esenga mpenza nini eza mosala parce que vraiment soki kozala un moment la construction ya bandako baimmeuble tomonaka peut-être mona ajuster amati likolo surtout mata likolo bongo ezala ozwi marché ya chantier bafutaka bino prime de risque ou pas ofuti bango opesi catalogue na yo ali basaleli yo badessin wana na ndenge yo osalaki dessin na yo ndenge osalaki peut-être dessin na yo bango so baki oréalise Bana Ngola, Gemidol TV, Kenya Liboso, avancez! Gemidol TV, et y'a na kamba kitoko, et y'a na makambo ya malonga. Ba comédie nyoso bino bulukaka, ba oyi ba bunga kali, ba zali awone kali, ba musike nyoso bulukaka, oyi ba bunga kali, ba zali awone kali, nyoso tuto dusara awa, is a super canon, is a super barbara, is a pusara makitoko makasi bande kunangai. Baba de yonjinga. Udosere musene yo kitoko. Bobo senete, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Tout tombe le musala. Tout kende liboso. Allez go. Ben monsieur kitoko. Ben musique yo kitoko. Ben théâtre kitoko. Nyoso tu yo kitoko. Izene Gemidol TV. Bukandi musikate. Abonnez-vous massivement. Touzawan. Let's go. L'initiateur c'était Yontinga. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Plus sur notre chaîne en direct Gemidol TV, abonnez-vous massivement, likez, partagez, canez Salaka. Et ça la vraiment au revivant la Bilo Kitoko. Marcas, là je vous souhaite déjà bienvenue dans notre émission
bakenda sango et la rubrique ya sika la culture et art tobeti basola musique toboyi te ezaki loko toyei na culture et art tobwaki musique non tozwa vraiment mpe makambo ya culture e abesi makambo kosala eza ebele toke vraiment kotala ta art toyeba vraiment nde makambo basalaka nde bafonctionnaka nde makambo yango elekaka esala vraiment bien makasi. Aujourd'hui on venu voir on a maître Agister au nom de Eric Luiba zana ala na biso to kepe koyeba na domaine na ye ezaka nini abeti na biso penda lisolo tosola penda na ndenge Agister ba évoluer to monaka ba ara malamu Agister basalaka mais toyebaka te basalaka yango ndenge nini comment est-ce que ba fonctionnaka ba matériel nini basalelaka tout le monde a ba malamu tout le monde a ba construction na ba ndaku la vraiment la poser ba Agister ba toyeba kasi makambo le kaka ndeni en son de la mettre Agister zana ye pour remettre un peu solo là pour ça là bien makasa fa c'est maloba la petite moté mingi abonné fidèle à Gémidor TV en tout cas au Relivant je vous salue pourquoi pas ça unique Kambezi ma copine chérie de tous les temps de tous les jours ça la wana c'est comment et ça là bien makasa et c'est ma terre derrière les images de Naomi sans oublier les boss de leur boss le patron de leur patron de Nzinga le grand archiviste au Relivant que salut et plutôt Eric Matengo. Souvent déjà préfère que déjà Eric et lui de mobile qui est déjà à ma droite. Maître Eric, bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonne santé. Santé madame Mouké. Tout le monde a fait qu'on soit en pleine boulot, l'initialisation. On connaît parce que la Congo ma misala est vraiment ebele il y a pour ça là. Tout le monde peut avoir la monde d'animé à Agister, tout les quelqu'un oui, mais tout le monde on est basé. Maître Eric, ça on a qui a ajustage on va nous préciser bon on a bandi nous ça en 2014 on a bandi ça en 2014 na INPP autangi nango na tangi na INPP 2015 mais na ko jouer brevet après na ko jouer pratique il y a banda 5 ans. Allez, 2022, mais on s'en a fait au Real. Ah, vous savez, on a INPP. Donc, INPP, on s'en a 5 ans. Parce que on a fait un atelier à mon alors. Non, atelier, il n'y a pas parlé qui n'a pas eu. Papa Mwanda. Ok, voilà what. Et à son âme, quand on dit que bosso à la première porte. Quand on bâtit pendant 5 ans, on travaille. Il y a mon quoi, il ça y est, il y a mon nom qui est mis copie parce que tout le monde a un milieu. Même à quel domaine, ils sont là, ils ont la carte à télé, ils ont moniteur au micro, papa, ils ont créé le ronald. Bon, on a eu ça à papa. Ça, on a monique, on a payé une salle d'engagement dans la vie. On a eu ça à papa, on a en tout cas vraiment papa. Il faut que nous Moussala dans la société. Le papa, il ça va. Pas de problème. Aux amours, même dans la télé, papa, na formera déjà battre. Nous sommes élèves. Nous sommes déjà maître. Ok, mais la carte c'est papa la na carte papa les. Allez, tant que na formé battre, na monique que atanga na kei, battu wana ba kosa musala. Ok. Mais ok na ngai na mekaka kosala na Congo Futur. Na Trans M. Ok, Trans M voilà. Bon. Na monaka na balibanye na ngai na musa na ngai ekokana kité la neni bon salaire ah oui salaire voilà. Salaire bon non ça musala mingi mais nazo gagner muke nde omoni na se décider que na sala oyanga atelier ok yango na sala atelier na ngai yango au sala atelier na yo c'est que koye en tout cas ils ont une initiative à bien parce que tout le monde a ébélé, on a un musala naé mais à côté là à musala et pas battre la caille. Tandis que avec la maille les pays mon en fait former puis là on a yé moko azoli la maille les naé yé moko. Surtout on le monde ba la Congo Futur. On sala musala naé mo atelier et que yo futa on le ni sala. Et maintenant qui ne c'est ça ils allaient non mais c'est non solo non. Bon, tant on sala na Congo Futur objectif na ngeza ki salaire na ngana ba ko joie. Nous sommes mélangeants de matériel. Ok, très bien. Après, quand nous sommes dans matériel, moi, malgré que mais nous avons dit que moi matériel, nous avons déjà démarré.
c'est 100% na ba 65. Oui, na ngai dana ba 70%. OK. Ya ba matériel na ngai. Tant na moni ke na zida ba matériel na nga. Dans son temps on sala ça libanais te. Mais ngwana longwa kinanga. OK. Olongwe na yo osali atelier na yo meki kutu bongo. Maître Eric Ntoyeba. Pour réaliser les biseaux peut-être tout le monde a bandé tout le monde a porte ça m'a béni tout le monde a la portée à balwa pango et c'est rien bon et c'est un gars matériel en tout cas merci Melo so comme na ba développement mususu OK merci biloko mususu Melo ajustage ya kala na ya lelo za sundeni mokote très bien pour lelo komi yo pokoya ozi catalogue na on téléphone alors to comment travailler mingi sur bato c'est là ba idée à ba client OK yango biso pe to sala tout moyen améliorer ma mususu alimenter que le client a eu le catalogue ya supposons portail parce que pour réaliser un singa ni yo moko bakasa ma ele na to sala ka yi tout le monde a voir la photo mais yo ko réaliser ne musala c'est ma pendani oui mais faut bakasa ma ele na yo faut bakasa ma ele na yo et en plus c'est na biloko mususu monaka biso te ni to plier kango to ke na ba machine to ke si forme. Ah bon? Allez, machine ndem da ko sala ngo ngai na zaka pona ko poser. OK. Na poser yango na binisi yango ndenge mutu wana limela. OK. Mais l'homme tout le monde to sala ko ba ajuster de sala ngo na maboko, mais monsieur le kana ngo na machine. Le kana na machine. Le kana machine à plier mais ça là ba arme là compliqué. Biso ba matériel wana to sala ngoti. Comme matériel wana il faut que la société OK na ba société o ba sala ka biloko wana parce que ofita bango droit na bango ba pesa oluwe machine au futi bango au pesi catalogue na yo ali ba sala yo ba dessin wana na ndenge yo sala ki dessin na yo yo sala ki peut-être dessin na yo bango so ba ki réaliser ali ngai so na komi pour remplacer un score. Très bien. OK. Alors, on est bon, entre les abonnés fidèles de Jemidor TV, bon, on comprend que pour eux, pour aller à la vidéo, de ma caméra, pour se réaliser. C'est un avantage, pour le monde, parce que la métier, c'est bien. Avantage, ni mettre Eric, au monde, il faut qu'on ose à l'ajuster. Et tu n'as qu'à l'ajuster. Bon, il y a les bossons, qu'on a l'ajuster. Na sepelaki na musala oyo parce que za musala papa na nga sala. OK. Parce que façon papa na nga bokolela biso. Na mona ke musala oyo eza nga peso na sali musala oyo et vous avez avantage pour na nga pe na bana na nga na libota na nga. Très bien. Yango na préféré yango. OK. Quand on préfère que vous avez un amour wala les gens qui vont na papa la bino akendaka déjà beaucoup la rabino na yango musala wana yango intéressant que de plus comme musala wana. Oui, et en plus na lobi na bande musala na 2014 mais wana c'est pas tangunde na ko tia mutu mais na bandi musala na ngai na koloba na âge ya 12 ans so na na congé papa na biso ane ko mema ngai na société na onatra bano sana onatra. OK. Ano mema ngai ba tanyo so ya congé et bano passer ngai on a trois fois là. Là c'est pas ça ngai elengi pe sentiment au sa musala ngo. C'est tout ça le nom na papa mikolo ba sa musala. En fait on m'a donné musala passe une 12 ans mec. Et ça musala ya pasité. On a ngana o mona ngo pasité. Ma mende. Non. Libende o kata ngo na maboko te. Et ça la machine yo kata libende. Très bien. Biso to kwati na machine na kotombola venga moko te na bengi ba collabora nga to telemi to tomboli to telemi eza musala parce que vraiment ce n'est pas là un moment la construction ya ba ndako ba immeuble tout le monde a rappelé que mon ajuster à matili colo parce que pour matili colo bongo et ça le marché à chantier ba fita ba bino prime de risque ou pas bon en tout cas vraiment normalement eza soki okutani na patron ya bien bakofuta yo prime de risque pas bien mais soki te ba patron na biso aya Congo baza na mawa wana te
Ah, puisque le gouvernement landelaka biso te. oh, tu vas boy. Oui. Ok, tu vas peine micro de caméra le bel avant. Puisque ti tomataka likolo wana eza na risque mais mosusu oza na primité mais okomata kaka puisque mosala mosusu oza na marché osala te sikoyo mosala kaka yango wana eyeli yo okosala nini il faut sala kaka donc gouvernement alandelaka biso te alandelaka mpe bapatron wana te oyo basalisaka biso misala wana tosa mosala ya risque ana famille na ye ana mwasi na ye aréaliser le mosala mais biso omona omatanti ba 5 ba 7 mètres. Oui, 7 mètres kutu muke tongata ba 5 niveaux vraiment. Oui, 7 mètres muke niveau moko déjà eza na 6 mètres ntango na omata sikoyo 5 niveaux nayebi na combien na ba 30 mètres vraiment likolo nango bongo susu po otrebiche okufiti mpe patron aza na mbongo na ye ake afinance na ye bakanga ye peta mais yo peut-être oyo mpe bezi parce qu'on mettre avec le domaine et plutôt mettre Eric na domaine na ba risque kolobela gouvernement ni faut gouvernement sur habilité par rapport à makambo bino de sala na ba risque bezora na musala bon ya liboso ezana mi gouvernement il faut alandelaka misala même na ba chantier so bango bazane nini tangu mutu aye kosala autorisation ya kotonga ndako so bazwi mbongo na bango etali bango te oyo etikali etali bino moko ok bobunda na ndenge na bino wana etali bango lisusu te pasi toza nango yango wana en tout cas pasi toza nango yango wana okoyebisa biso badesavantage nini na mosala oyo emelelai bon mpo na ngai desavantage na mosala oyo namona yango te au contraire namonaka avantage nango parce que naformaka bana oyo misusu baorphelin misusu mpe famille ezwaki temps ya kotangisa ye te mais nazoforme na bango kaka mpe orphelin eloko te kala nde ezalaki bongo mais lelo so olandi bongo otikala yo moko osala mosala na motu te vraiment ok mais les jours bayaka mosala na bango mosala bazalaka plus mpona baede bino oso bazalaka mpe kosunga bino mpo bango bayekola oui ye azosunga nga na kosimba kotombola mais nga sikoyo nazopesa ye mayele ya mosala saka bon parce que monaka bato ebele asali inane 200-300 na télé mais ayebi eloko te bon omoni neti technique mingi bakanisaka mosala technique eza mosala bazoba bien alors mosala technique ya mosala bato ya mayele ok po lelo so oyebi kokoma te mosala technique te nalobi ntango yo opesi ngai mosala sala devis na osala yango na nini nayeba kokalkule po devis basalaka mbala moko so nasaleli yo devis sikoyo nga nakei biloko ekoki te singa funa futa yango nazonga suka na yo te nazonga ndeni tosinaki deja yo patron si tosine nga na yo nazonga suka esili baproblème tokutana nango yango fo oyeba kokalkule oyeba kokoma yango wana vraiment mosala oyo ya mosala bazoba te eza vraiment mosala ya foza mayele so oza mayele te okosala yango te po libendeka nde eza boye ekoma mbetu libendeka nde eza boye ekoma a okokosala yango te foza mayele te eza na baplan mosusu tozwaka yango na papier architecte adessine ayeli yo papier wana yo sikoyo réaliser yango osala yango comme ça sikoyo foto wana ya papier réalité na libende sikoyo oza zoba osala yango nde nini okosala yango te vraiment siko bato bake mosala maboko ya mosala bazoba siko nini technique oyebaka bango ni bon omoni eza kozanga koyeba bayebi na bango te oyo baosala puisque omoni mosala technique mpo na ngai alobaka mosala technique eleki me mosala biro na pasi na mayele banini nalobi ndenga mpe naogere biloko ya bato nazogere
na so na sali art na ngai eza na omoni kokoma na kobimisela eloko na poasa voilà okokoma eloko moko na sentiment na yo omina o na sentiment na yo ndenge olingeli mais se bayebi si osala yango obimisa yango awa place baproblème ezala yango wana siko ntango biso toosala yango déjà moto akomi adessine ou bien nga moko navandi na raisonne eloko moko boye naosala eloko moko boye na art na nga mais nasala yango bato basepeli nango omona yango tete nasali mayele na nga Parce que le maître Eric Eluba, on a mis le sol en 2014. Et nous, on est au Yomoko so créé. Et peut-être que le client a élu une photo, le client a proposé au Yomoko Pénen à Yomoko pour créer le roman. Mais non, il est so créé. Bon, on est belé. C'est banni. Ma portail. Ok. Ma porte, oh, ils ont des dessins, ils ont raté. On a mon a créé. Ils sont belé. Ok. Même où ils ont la Simanabiso. Ils ont bête. On a créé un catalogue à Moutouté. Vraiment. On a raisonné. nakosa la pembe parce que ajustage atambolaka na menuiserie na kati très bien notre oyo to bien ngo menuiserie métallique OK eza menuiserie mais ya libende voilà tant on a sali porte eza menuiserie mais différence ezaka ya libaya na libende différence c'est quoi donc on a magister on ça ba certain il y a du on a magister à coup ça les fait de ça voilà et ça ça fait déjà certain libenda to ça déjà bio ko anyo so bon yo mutu po kuti yangote otango biloko ezalaka pe belé olomona olingana la so arna eloko na eloko mais biloko ebele déjà ekei mais mutu se koya nango c'est quoi te voyez le tissu voilà pour ça vraiment bien ma casse maître Eric Eluba il est solutionné la difficulté ni de tout à pour réaliser le ça là la difficulté ni de tout à l'heure bon là si difficulté à liboso o to kutana nango ezana no courant OK toza na courant ya malamu te et surtout parce que toza awa avenue oyo toza ka suna courant ya avenue te courant tango baye ko sala prince moko ekoti boye na sebo oyo ebimiti na mokengeli banda basala wana bakable na biso bakata ba biso bakable sinel timelo alukela biso solution te donc si tosala boye tokoma kobenda courant ya kobenda alors tu as une difficulté mais chaque fin du mois sinel aza kodéranger biso facture eza cher le bon c'est la courant normal mais bon ben la courant ya mais facture est pe lupango tozobende la courant fin du mois so facture na bango eye biso toza obligé ya kosangisa su mbongo na bango mais biso moko tozofuta facture na biso susu donc d'abord c'est le roi de facture facture ya presque fait la besoin courant là sur le ben de la courant c'est vraiment facile difficulté makasi toza nango vuma yango wana bato baotala yo de partout dans le monde basi abonné fidèle ya Gémidor TV bakolanda parce que misala bango basengaki okolobela bango nini oyo bino bokutana nango na mosala eza nango mposa ya mwa kote lisungi na mosala na bino bon neti balisungi mosusu toza nango na mposa ya bamateriel ok omoni eza na bamateriel mosusu toza nango mposa nde nauzali koyebisa yo eza na biloko mosusu toya moko eye mais ekoma osenga tokende kopiese yango na société alors soki toza na bamateriel wana biso moko toza na facilité ya kosala mpe mosala yango biso moko en tout cas vraiment bamateriel ezodéranger biso courant en tout cas vraiment pasi nde totravaillaka boye tosalaka na kimia te bokozala un mois moko bosali bien mais moi ezolanda bato aleka bakomi koya mikanda ekomi ebele na mikanda solo oui eza obligatoire donc omona mikanda miso ekomi koya oyo boyebi kutu sansi nango te mpe soki baye ekomi susu bakomi otiela yango mpe bakomi kooblige fosala il faut
donc difficulté ya makasi oza nango yango wana au contraire biso toforme bato très bien toforme bato oyo eza ke bapesaka biso eloko côté voilà kutu gouvernement asoutenir biso na bango bakomota biso susu ça impulse na projet ya président de la république bango so bakomuna esalemaka me bamettre ya justice bazoforme bato gratuitement so bazoya kodérange biso mosusu okomona bapolisier balali kaka balamuki chef na bango soki mpe ameli biloko soki nini oyo bokende panza bato wana à l'occasion de eloko te bato wana bakoya eloko te bakoya kaka bakoluka mo ndenge groupe etelemi wana bakoluka bakanga eloko ya cher bake nango mpo yo mpe ozonga kuna olanda bango opesa bango eloko badérangement badifficulté toza yango eza maya ya makasi en tout cas eza place mingi les abonnés fidèles de GMTV et plutôt j'ai l'idée aussi de comprendre que na qui passe komona maître ya Justin boye aza aposa osala mosala jeune garçon ni momoni wana mais aza maître oyo na nzela na ye ya nzela ya tele na ye ekosala ke bacompagnie ebele plutôt bato ebele bajeune ebele bayekola mosala mpe bazala miri na bafamille na bango mosusu mais ntango azosala mosala kongela tele na ye moko boye ozomona bamenace ezolaka de part et d'autre esala vraiment kitoko so maître Eric Liba bato baolanda o atele na ye mpena précisement wapi na komi nini et puis wapi biso baréférence oyo ya tele ezali na lemba foi ezali en face ya première porte à Suki avenue loi numéro 110 atele na ngeza wana bonso bazala zona musika numéro ya téléphone bon numéro na ngeza ezali 089 plus 143 89 73 pardon 71 51 991 bandela plus 243 89 71 51 991 wasi abengi bango directement numéro na ngai eza mpe na WhatsApp yango kaka donc nazaka na numéro moko nasalela parce que eloko moko mona bino baagite momo alekisa te mwa lokoso ya mbongo moke omona moto azwi yo boye apesi yo marché ole osalela ye na ndenge moko adimona osala mo ozwi marché te ntango moto ayi kopresente ndenge ndako ofuta masumu nyonso ya mpiaka na yo maître eza nango mpona bongo te eza nde lelo neti lelo mpona nga nakoma kopréféré mingi so nasali dési yo moko kende na Congo futi somba biloko na yo nga na yo toyokani pourcentage na ngai po lelo ekoma lelo okekuta lipe nde oyo lelo kokuta ngo 15 000 lobi oye 18 000 baprix ezo varie du jour au lendemain yango wana omoni bato bakoma omona batechnicien bagisteur miyibi bakoma koya biso ok les préférences que ozwi yo moko désir napesi yo osomi mabende ofutinga medevre na nga na pourcentage mpona koboya bamakelele babongo soyeba bino bozalaka bata lukuta vérité pene ezalaka nango mode vi na bino te yango wana yamoma osala bongo mpona koévite en tout cas, merci beaucoup, maître Eric Liba, que je vraiment en plein misala, mais merci ensemble maintenant, vérité matin, au Japon, maître Penda, Nengi Penda, Azo Sale la Moussala, parce que autre yabli, Aza charlatan, Aza Penda, maître Agister, Ana Télé Naye, ou Eza complet, après la belle Naye. Le moment où on a vraiment que Suisse Awa, en plein Moussala, Nengi Azo Sale la Moussala, mais Penda, avec la Penda, la carte Penda, ya musala mais on vango alors pour entrer une émission boye mettre Eric Liba pe asala ka musala na te mettre Eric Liba ba dédicace ko ezali bon na pesika ka dédicace na maître na ngai Alain Baroza dédicace na ngai na pesi na ye na ba dunyo so balinga ngai otanga ba kombo te ba kombo bele te tout cas maître Eric Liba abe otanga ne ba kombo bele te po ebite mais on va dans le côté mais merci mingi na kana yo disposer que yo en plein musala mais disposer quand même temps que ya mayo que ba ko so na et ça vraiment ebele faut du temps na vu que ce matin forcément temps pour ya pour développer tout le monde a vraiment
na musata on ba biloko ezalaka ndenge lobi toyekuta yango te tout maintenant eloko po se réaliser esekaka nini eloko po se réaliser esekaka vraiment nini. Merci Billy. Vous abonnez fidèles de Gemidor TV, en tout cas, là vous comprenez que nous sommes arrivés à la fin de notre très belle émission. On est libre, on est un peu maître Agister au nom de Eric Liba, de qui est dans lobby. En tout cas, la prochaine là, la babouille, la mission, ça la partie, mais il y a la culture congolaise. Mais il y a art. Le monde a rien, mais tu as un photo, et aussi c'est une salle, on a une fête, ça peut être une habitude. Mais je regarde la définition, mais ça me coûte, mais ça m'a définition, mais ça m'a coûté. Pourquoi pas si la série est pas c'est le monde mettre Eric Liba au Tcholoba, Bosunga. Bah, pour un matériel. Le monde numéro à mettre Eric Ezana, et ça la personne sur mettre Eric au baigner numéro à PC, et ça vraiment bien. Mais quand on a le but de s'abonner, de partager, de liker, et ça vraiment bien. Donc, bien dédicace à toi, mon bon sœur. Mais on dit dans les grands archivistes, on a dit les 20 mais c'est Google. On a dit, on va Zala, mais plutôt de non avec les actions concrètes. Et ce qu'on le dit, Tambour, à ça la roue, mais ça, la mission. Est-ce que le côté A, tu sais, le côté A, mais la Gemidor, il y a le côté. En tout cas, vous allez avoir les grands archivistes, on continue la mission de l'émission, ça va vraiment bien. En tout cas, et ici, on va faire les images, on va te donner, Zala Rawana, on va dire, absolument, si on a eu ce meilleur communauté, et ça vraiment bien, d'ici là, pour tout le monde très bien et bye bye. À la prochaine. Oh, l'initiateur c'était Yontinga Akanga Masolo. La chaîne par excellence.